Shalom peuple de Dieu, napesi bino mbote na kombo na Yesu ngai mama Pasteur Grâce Jaël Allemagne. Nazo ko inviter bino nyonso na kati ya méga conférence de femmes à Paris na église oyo ezali AEPV na mboka ya Paris, précisément na Noisy-le-Grand. Kuna epai couple Zumbu bazali François Zumbu na Pasteur Zumbu bango bibale ba invité biso les femmes et les hommes de bonne position mission ministry au tozali na kati église ya monde rêve. Toza invité biso nyonso partout na Europe, na Afrique, na Amérique. Toza invité week-end prochain. Ozanga te, oza invité Maman Paris, Papa Paris, kozanga te, yaka na kati ya conférence oyo, nzambe aza na posa selo makambo ebele ya minene, soki ye ekozali pamboli. Eza première fois Maman Grâce ya kuna na Paris. Donc boya kotala Maman Grâce, boya kotala Yesu Kristo a visité moko na moko. Toza na année ya visitation divine. Yaka nzambe a visité na mboka oyo ezali ya Paris et kozala malamu mingi bandeko ya Paris bazozela yo biso bandeko ya Allemagne, ya Suisse, Belgique, ya partout, ya Finlande, toza kuna biso sur Angleterre. Tozala biso selongo kuna pona ko célébrer kombo ya nzambe na 10e méga balobi chiffre 10 ya wana nzamba libéra ki peuple ya Israël. Yaka nzamba libéré yo na 10e méga oyo ezali chiffre 10 eza pona yo ndeko na ngai à ne pas manquer. Shalom. Maman Grâce mopesi biso ba date te préciser pena ba date vraiment eza na date nini? Toza kuna week-end prochain donc du 27 au 29 juin. Du 27 au 29 juin. Donc, convention ezoleka kuna 3 jours wana de gloire, de puissance. Yaka 10e play wana nzambe aleka na ko libérer na 10e play, 10e méga ezali pona yo. Signification ya kitoko ya chiffre wana boya le Shalom shalom peuple de Dieu. Topesi bino nyonso mbote na mokili bomba wapi pa ibokutami ngai mama Pasteur Grâce Jaël. Nazo pesa bino mbote pona tina ko laka bino na milulu ezoleka samedi prochain, donc week-end prochain, du 27 au 29 juin 2025, na Paris, 10e conférence église AEPV. Boya bozanga te pa yoapi couple Zumbu ba invité biso. Donc ne ba maman limani to ke no pelisa moto Paris en fait, Paris en fait, Paris en fait. Tozo ko invité le mokili mobimba. Ba maman Paris, bozanga te à Château Rouge wapi. Tozo vi ko invité na Noisy-le-Grand. Kune pesa mina 2e rue na allez les bienvenus na Noisy-le-Grand kozanga te yaka o récupérer oya yo yaka nzambe azoko invité yo na kombo na Yesu Kristo. Merci mama mielo bini. Bonjour peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, kombo na nga sœur Mami, toye pona kobeta lisusu 7 pona date ya le 27 au 29 juin 2025 toza na Paris pa mama boya eza pona lokumu na nzambe couple nzungu babengisi biso boya tokende kumisa nzambe elongo nzambe akozanga kopambwa mate. Merci mingi. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Estamos nos convidar na França, do dia 27 a dia 29 de junho. Na França tem conferência de mulheres. Venham muitos. Estamos a precisar de vocês, a vossa ajuda. O nosso Deus vai fazer muitas coisas, vai acontecer muitas maravilhas que Deus vai fazer. Que o bom Deus vos abençoe. Até lá, vamos nos encontrar no dia 27 a dia 29 na França. Em nome de Jesus. Obrigado. Ciao. Gesegnet, deswegen sind wir hier, euch zu einladen. Wir laden euch am 27. und 29. Juni in Paris. Da findet eine große Konferenz, eine Konferenz international für die Frauen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, egal welche Kultur, egal welche Sprache, sie sind alle herzlich eingeladen. Von 27. und 29. Juni in France. Und kommen alle und kommen, wir treffen uns dort. Mama Grâce ist da, die eine, die ihr kennt. Die ist auch eine von den Predigern. Also Leute, ihr seid gesegnet. Kommt, ihr seid herzlich eingeladen. Im Namen Jesus. Danke.